biso bandeko ya disok tosangana ki lelo parce que nakanisi tolingi ke bandeko bayeba donc nazoloba bayebi ke mwana mboka lisanga bonganga non seulement que naza président ya parti chrétien Convention chrétienne pour la démocratie CCD mais nazali pe laïque catholique soko ye na Saint-Augustin otuni ezala ndenge ezalaki basango baleka be Brino abe Matiti oleki lelo touti koloba na be Théo outi kokende lelo toza na mesela be Antoine tozali bana Saint-Augustin toza ba laïque catholique toza pe na droit ya kolo tomonaki ke batata ba épiscope tomoni bandeko bakeli kotala papa kumu papa cardinal basololi na papa cardinal même soki na délégation komona baike bazali baye bazaka be na FCC pe lelo bakomi na ngamu mususu donc do balobaka ba délégation a problème po iki okutana basololi na ye bo bazape na problème na bato ya ba FCC wana tokota na makamula muteme il faut toloba po eza makambo ya mboka nyonso na kati ya bloc patriotique ya bato tozo sangana pona kuyeba ndenge nini tokoki komanyola pona tozwa ba élection ya solo na mboka banso tozo bunde tumba moko tango papa épiscope ya mbi bango tomoni bango na sima bake kokutana na président république toliki akike na masolo wana toki terme moko important papa André Bokundo walobi les autres balobi consensus papa kanya lobi makambo mazongi na ndenge to komisi ko réfléchir biso ndenge moko toliki ke na masolo mana makopesa ke ye ndeko na biso kadima ata ye moko pe azali bisika bizali ebele akoza lelo bino président république ebo tianga na gouvernement bo sala bona mais tango to moni masolo ane sili congolais nyonso tokanisa ya après masolo yo ekozala nde ya démissionné pour makambo ebana na ndenge ya malamu to moni kimia evandi elingi koloba lokola ezalaki stratégie ba ok comité permanent bazana réunion to sala ka bopo to tia kimia et continuer na kadi non on ezali lokola koluka ko sakana na ba papa ya milimo ndenge nini makambo eleki mo ya biso to sepeli ya mote to lobite ke na ba marche o papa milimo ba to sepela ki mingi na communiquer ta moto ki mesela be show la lobi oui baza ba like makambo azo sala bazana droit basa tozo continuer ko sala to pesi ebe lo moya ndenge alobaki mais na kimia wana to moni ke bango bavandi kimia donc yazo démissionner te to moni bande ko ya ba Suède to utaki ko landa pe de ko na biso ndenge to mona ki ke ndeko mole ka utaki ko loba na za ancien ya IDPS na vanda wana ntake directeur de cabinet moto wana zaki moto na biso na Afrique du Sud kadima bongo tango tozo lobe ko mo tozo loba ba ko baningika ko yoka biso te. Alors, mikolo mileki, tomoni makambo tozalaki ke kozela e banda pona démission na yesalama, bongo to banda makambo na ndenge ya malamu ya kokutana pona nyonso eleka na consensus ndenge papa André Bokundo wana ba papa eveki balobaki tozo mona mote. Yango tolobi boye. Biso na disoke to sengi na bandeko ya force sociale et politique. Bandeko ya bloc patriotique. Totelema. To vandaki likambo nyonso tolakisi bonne foi to remobilisation et salama ba ndenge tozalaki lisusu mbalo eleka lisusu pona kolakisa bango ke eza lokola balingaki ba dribbler biso ba tata milimo pe na sima kimeza ezala boite tuboyamo donc mikolo miye tozonga o sitting ezongi o marche ezongi objectif tolobi moko kombo na nini kadima dégage o to bando tambola yango wana yami bale pona kosuka ezali makambo to moni bande ko to mona likambo lekaka pona ndeko na biso tango tozaki na parlement makambo ya entrée ya ba troupe étrangère na mboka na biso tango ndeko kamera zaki président mais toujours mona lelo kaka bongo to ka ba troupe ougandaise ko parlement mo ezali ya ndenge ni toyoki ono citoyen bo salobi bato ya commission soki kofini balobaka bo eza boite to respecter constitution il faut mboka na biso Congo bayoka ndenge to mona ki pe na Uganda bazosa basali débat ya koloba ke ba troupe bazoko ba ko topo nini pe to nito be de c'était na likambo tango to ngele dialogue intercongolais to mona kite
gouvernement à Kinshasa ils ont soutenu na tel pays oh bango baza soutenu na nini oh Angola oh tel pays tomoni oh Namibie oh Zimbabwe tomona ne makambo za kole tomoni siko bazalaki kuna de l'autre côté ezala bande kona biso ya MRC oh Uganda ezala bande ko kuna oh Rwanda RCD bongo lelo bato wana toko bosa na biso ba congolais ke na Kisangani bitumba bibunda entre ba Rwandais na ba Ugandais na mboka na biso bayaka ko bunda poni mais to boite pe to yebi ke mboka na biso RDC basenga pe ba pesa biso raison po ba futa biso ba milliard na ba Ugandais na makambo basala biso bongo to fungola ba porte ba côté za nini bo ba koto lelo bongo ekoya lobe za nini pe ba côté poni kongola yebate Assemblée nationale des Indégris, débat pour ça le matin, tu as vu que Monika Batobako, comment bête ma boque. Tala Makamomi Bari à votre lobby qui wana président République a violé les choses comme d'habitude de constitution. A beaucoup de c'est la biso, bah étranger kakaboité. Bon moi si vous état de siège ça les magie kewa. Bon moi si vous monisco et kewa. Bilo ko à niveau de débat ça les manamboka. Bon bande ko sur to lobby comme le kola toza mboka mo bolingi to loba isute. Quand le roi tolobé comme un bokangaye, bokanga biso tolo ba sauté, dictature ngo eleki, tala yango to ekoloba pona makambo wana mibale, remobilisation ya bande ko pona makambo etali ba marche na ba sitting, faisons avec comme objectif Kadima dégage, pe ya mibale makambo etali ba troupe étrangère kokota na mboka na biso ezali violation ya constitution. Makambo mabale mamotuya autre kokutana na bino na compte ya disoka yango wana topesi bino merci.